Le kaola peut te faire ni via malongo ezati. Ka souffrance courante donc il passe mboka pe ba kuluna. Mboka le na vana 22 heures sokoti na bandako. Po butu ba sala mwasi po alala. Ba air moko mabeba si ba tambola ba benga mibali. Omona ngate ya tokota. Siko est-ce que mwasi mutabenga mobali to mobali mutatemisa mwasi na nzela lingi eza bongo te. So na kosa kindumba na esa bano bo finga ngai. Via malongo ezati. Oya kuna babomi mutu e kuna ba viole mutu e kuna boye. Siko mne ko sunga bisote. Boya ka ba filmer batu e lo ka malongo ate siko to fana kala mboka souffrance boye. Avant simba mbongo fo mobala lala yo après peso mbo pembongo nga peso ya tina te le musu mwasi munana boye mobala vala la peso 2000 francs 3000 francs 1500 osana ngoni Avant otonga ndako fo futa droit mabele. Ofuti to mabele parce que sani otongi ndako. Siko mboka na biso to kama kofuta so ba droit mabele po bafuta ba 20 000 ba 15 000 ba 30 000. Fidèle ami de Congo Suisse Télévision, bino mo boyebi na chaîne na vraiment to bela ka pelouse naturelle et le bébé. Maître John moi na poto ya tongo motema maman Michel. Et puis je dis bonjour à Odemi l'énergie mon caméraman, mon superviseur papi au Congo donc mobile ya mbiji na peso merci papa pour bana kin bana poto bana praza na tango o bozola na ngava membre prête à servante na bino kawele kawele nous nyonso mbote bato bozwi bakola na ngava donc ils ont ma maman spéciale ma maman chérie la maman de Greta Matungu Anita Motomba la chocolate maman merci beaucoup. Bote. Kokono na Nisha. Mama Nisha tomoni yo awa na kawele. Na kawele awa. Okoma awa ndenge nini? Outa wapi pe oya awa ndenge nini? Na uta Brazzaville. Ya ba refugié to yeki chassa timboka to bota makiyango yoti. Soko to yeto koma kawele pe to fani pe via malongo ezati. Ka souffrance courante donc il passe mboka pe ba kuluna. Mboka le na vana 22 heures sokoti na bandako. So pa mikebite bazingi yo balingi babomi yo. Tana bandeta na poiso bandako ndenge ezali. To na mboka mopena donc il passe. Babenga soko ozana kashinete donc ozano kimia te. Bandako via malongo ezate. Oya kuna babomi mutu e kuna ba viole mutu e kuna boye. Siko mne ko sunga bisote. Boya ka ba filmer batu e lo ka malongo ate siko to fana kala mboka souffrance boye. Merci beaucoup maman. Siko ndako ndo to mona bebotongi bandako Avant otonga ndako fo futa droit mabele. Ofuti to mabele parce que sani otongi ndako. Siko mboka na biso to kama kofuta so ba droit mabele po bafuta ba 20 000 ba 15 000 ba 30 000. Soko futi otongi ndako na yo. Siko mboka ngo to vote to kumisa nani. To yaka na likolo ya pasi souffrance bana ba otanga te souffrance to vona bisika moko donc imawa trop. Be tu fuma ba kole ba mona bela kolera tendeni po tala souffrance. Siko ma mboka ba koki na bango ko soutenir bino. Mais bino quand même to koza solution ba kuluna wana. Soko ya solution ba kuna basani batiki makama bazo sala po ba mona ke vie ezate musala ezate ba msoba ko ba fait porteur te. Amona ke mtana ndezo ya musa mwa sek na masani kaba ale akote ka posta nini esunga na mwasi na bana siko. L'État soka zu charge wana ya kokanga bango a etike bango po azongisa vi malamu awa na bomba. To bomba wana ndeni. Muso to bomba wana biso to bomba wana ndeni. Wa makamso to bomba bango te. Ezali vi bango ba pona siko. Ngeti fiso mtaponi via moyiba, ponika via moyi ya moyiba. So mtaponi via kinapoka afu aponika via kindo. So to bomba wana ndeni. So makambo wana te. So to pass. Ayo Batanga tineti mwana nga mwasi ofa atanga membongo possibilité ezate makokeza tanga ndeni partout dans le monde oyebisa bango ninga to basunga biso kama za ngoka ngwana kama singa lo biso moni na kati awa te ba fio tozo mona ka mutu moko na moko opesa vie mama okoki oloba wa koki oloba aloba aza libre. Chérie, comprends? On a merveille. Merveille, maman et bébé, tout le monde a un kawele. La moi, il m'a cassé pour vous souffrir. Et puis, ça, biso vraiment. Comment il y a un kawele?
biloko kuna komi na lemba nde bakendela kotika ba biloko oyo epazalaki nde bakamaki prison esunganga nde aza boye na osufri na bana place ofanda mpe ya malonga eza te mai kutu eza te kura mpe eza te kolia bana kuna mosuku te mosusu mpe ya liboso aza kuna faa kota place bombongo eza te nga boti bana 12 ans te oyo monanga oyo naboti 2016 aza ya 3 ans oyo yaya mosusu wana ya sonaki osala mpe kindu soki mpe nake koyiba ka bino bato ya liboso bokanganga botinda prison sonaki osala kindumba nalesa bano bofinga ngai so mpe na bino bwaka mwana bofilme nga bokanganga nanga mbongo mabokola bano te bosufri apesa message kota bato baza poto basunga biso to bandeko na bango ya RDC tosufri toniokwama bafasi ebele kolia pasi taka bilamba kutu eza te kolata mpe bana eza te oyo kutu azobela mbongo akenda to hôpital eza te nakoki te tozaka mikataka vio eza pasi kolobaloba mingi mbanga pasi donc bonjour mama kombo nanga ser Naomi nga mpo nanga nde naza boye namoni ya oloba ebele eza te mpo nanga biso basi nde eza boye na Kinshasa oyo tosufri makasi avosimba mbongo fo mobala lala yo apres apesa mbo mpe mbongo nga opesa ya ntina te le mosu mwasi monene boye mobala avalala opesa 2000 francs 3000 francs 1500 osala nango nini nga mpo nanga namonika basunga biso tozwa mabala moko ya bien mpo butu basala mwasi mpo alala baere moko mabe basi baotambola baobenga mibali omonanga te ya tokota siko eske mwasi mutu abenga mobali to mobali mutu atemisa mwasi na nzela alingi eza bongo te tokoma obenga mibali mpona so pasi eleki osandeni obengaka mobali omoni mutu apesanga aza te na mutu oke osenga te fo nabengaka mobali mpo mobali so apesinga mbongo na vivre na libota ya bongo te nga mpo nanga namoni basunga biso mpo vio tomene toana pasi makasi ya oloba ebele eza te basungaka biso balongola biso na bapasi oyo nyonso esila. Merci beaucoup. Tozaka na kawele, tozaka na kawele. Toujours quand on a quatre images, toujours quand on a quatre images, donc tu évites ça au mutu moko le sous à koki oloba. Papa comment on a na kati ya kawele bande kona biso nde bazo vivre vraiment ya passe mingi. Yo mo bisika boye bozwaka badoléance na bango eza mpasi komona bana komona mwana mwasi azoteka likolo ya 2000 ya 3000 atuka eza mpasi ministère ya genre et famille bokitaka nanu botalaka bakaya boye esika boye ozomona kaka bakuluna baza kotonda me akozwa banda ntongo alie te akosala nini yango tozosenga vraimen na gouvernement bolandela bango bokita na kawele botala ndenge nini bana baza kosufrir ndenge nini esalinga na pasi eza esengo te bino bato boza na poto ata ozolia ozomela bokanisaka biso bandeko na bino toza na Kinshasa botala vraiment mingi badon tozosenga badon na nzela ya Congo Suisse TV bomeka kotinda banimero ezoleka wana botinda ata badon mpona tosoutenir bandeko na biso oyo bazali bokomona nimero
ya boss na biso ezali wana bomeki mpe numéro ya Kinshasa eza wana bosoutenir bango mwa bilamba mwa biloko ezangi yo oza na poto ozobwaka babilamba libanda sango na carton boya na siège na biso ya Congo Suisse bokomona banimero eza wana boya mpo boyede baninga en tout cas oyo aza motema meke touche soki amoni biloko aboye soki aza bonzambe vraiment ayeba kosoutenir baninga olozwa biloko bwaki olozwa bilamba obwaki okobwaka na fulu boya kotala ndenge bana bazolia soki cameraman akokobenda ata bana kuna nde baza kolia donc ozomona me eza mwa mpasi yango wana nasengi bino mama journaliste en tout cas nazali na mingi te ezali nde mpasi nde esali ngai nasengi kaka bato ya poto oyo ya mite ya malamu mpo nayebi bakongolais bazalaka mite ya mabe bakongolais mpo aide moto ezala mpasi akolinga kuta akufi bongo aye atindi mbongo me bino bato ya poto bosalisaka biso bokontinue kosalisa biso oyo nyonso aza na motema vraimen retouche soki amoni biloko aboye botinda ole ozwi bilamba ole obwaka ekende wapi kangisa yaka nango na kawele baza na batoilette te bakolera ezali bacovid nayebi kutu ndenge bazovivre te mpo na covid nazoyeba te baklasse mpe eza te bana bato bana kitoko basi kitoko tozoyeba te eza mwa mpasi me natiki kaka bino moko baoyo bokolanda émission oyo boyeba ndenge nini mitema etushe bino boya na travers ya Congo Suisse TV bosalisa bana oyo bazali awa. Merci mama journaliste. tolakisa bino baimage tokomi vraiment na situation na biso oyo nalingi kopesa moke eza kaka makambo nyonso omoni oyo eza na kati ya RDC na kati ya Kinshasa vraiment bosoutenir bango boye eza koyokisa mboka na biso soni eza koyokisa mboka na biso soni makasi bandeko basi bazosouffrir bandeko mibali bazobima kozi ya koyaba kosalaka bakulu na koyibaka biloko eza mpona pasi eza na et alors ceux qui posent une initiation à malamu surtout toyebi ke bino congolais lingaka moningani congolais teseye bana nango surtout baoyo baza vraiment na capitale mais baoyo baza vraiment na bapoto kuna bandeko na bino bango oyo ya kogaspiller mbongo na baconcert na barépétition kokabela bamusicien babilamba bato kokabela bango oyo basi bango oyo basi kitoko baboti bana kitoko éduquer une femme c'est éduquer toute une nation siko ndenge vraiment bango bazokende aki abotina oyo baklasse ya malonga eza te voire même toilette ezate kolia bana malamu ezate bako vivre ndenge ni omoni te ke batia likaka bakobima kaka bakobima donc bato mitema malamu bozala vraiment na motema ya kosunga kokaba eza kokaba donc bosabone massivement bana poto bana kin o chaîne na bino bolingaka ya maître John mwana poto ya tongo bosabone massivement donc bandeko baza vraiment Congo Suisse télévision bosabone massivement bandeko vraiment bazotala bosunga bandeko na biso tokoti na kaoli awa baza vraiment na posa aide na bino esala malamu tokomi na suka na pesi mbote na remercier aux amis de derrière la caméra donc aux amis de énergie mon superviseur papi au Congo mobali ya mbiji ya pembe na pesi bino nyonso bozwi libako ya kotala Congo Suisse na biso donc on continue toujours kotala la chaîne na bino parce que c'est une chaîne idéale chaîne éducative ngana bino tokutani mbala esima kaka na chaîne na bino ya kitoko Congo Suisse